para tambo kongale, oke para tambo. Oke para tambo kongale, oke para tambo kongale bide, anu se kaulonga kube. Bon, bonjour, bon, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote bele biska biso bizubino boboto bondeko na mabota na bino bandeko nanga. Vraiment voilà ya mingi ya koloba ezali te photo ezolobela bino nyonso ezali trikete bolanda bien eloko bokoyeba ke ezali Mike Kalamba botala obele zolo na ye bandeko nangai azali entre la vie et la mort. Makambu ya majabulu ezali makambu moko spirituel ndenge kande kona biso autai koloba botala ba conséquences nango yangoyo soki te Mike Kalamba isoko akebite en tout cas toyebite na mikoleko ya soki tokobenga ye nani soki toko présenter ba condoléances na famille na ye ou bien na église na ye bandeko bobongwama l'air est grave Jésus-Christ revient bientôt. Tout ambola na vérité pe na bosolo bandeko nangai totika lokoso ya mbongo soki vraiment réellement tala ye wana alali ndengwana est-ce que ndenga alali wana azana mutuka na ye te azana voiture na ye te azana ndaku na ye te azana eloko moko te oyo ya ye. Alors bandeko nangai c'est vraiment triste na komona c'est vraiment triste bandeko nanga nakomona makambu ya boye c'est vraiment triste nakomona makambu ya boye bandeko nangai ezosala pasi makasi yango nazosenga na bino nyonso to botala bo partager bo lobela makambu oyo parce que ezali facile te komona ndeko na biso alali boye nyonso ezali pona discours ya Moïse Mbie oyo apesaki. Alors bandeko nangai makambu oyo ya majabu bon nango na ndenga physique te bon mona te ke Moïse Mbie asali jalousie parce que majabu emati non mais ezali nde bakisi oyo bango bakei ko simba bandeko nanga ebandi kokoma na suka bandeko ebandi kokoma na suka Nzambe akoki ko permettre batu basala ba concurrence ya mingongo te. Ba talent ezali o Nzambe apesi biso ba talent Nzambe apesi biso ba talent mais ba talent o Nzambe apesi biso alobi te tosala nango concurrence alobi te tosala nango concurrence bandeko na ngai concurrence oyo yango nde ezomemisa biso makambo ebele. Nzambe apesi biso tosala na ba talent na biso concurrence te sala yango individuellement mais ko comparer na mutu te majabu ezaki concurrence epesi batu pasi ba oyo ba échouer ba souffrir ba bandi kolela eza bonzambe te bandeko nanga ezali bonzambe te yango wana bomona après avoir kaka ya kobimisa oyo Mike Kalamba na mbete hôpital hey yaya bandeko tension oh tension cardiaque oh AVC oh AVC makambo oyo bandeko eza minene bo partager audio oyo bo lakisa bo mona ndenge Mike Kalamba asi kolala bandeko na ngai l'air est grave oh. L'air est grave bino bato bozo tambola na bosolo te biso tozoke na biso na bosolo bandeko ngai na koki na otambola na bosolo yaya nazotambola na bosolo bandeko na ngai eza pasi na mawa kotala bandeko ba congolais balingi kotambola na bosolo te balingi lokuta balingi boye bandeko eza malamu te eza mabe makasi voilà. Coucou, donc toza pena makambo ka tozo traiter ya Yannick bandeko na ngai nazana ebele ya koloba na koleka mais eza pasi na mawa kotala communauté na biso toza vraiment na bandoki basoro jongo bato bato toyebite pona nini bazolinga kotambola toujours na lokuta pas ya vérité comme lokuta comme vérité. Problème ezalité
mais ba o nyuso boza touché pour na Yannick. En tout cas, bo salango te pour na ngai la danoise te. Mais bo salango pour na Yannick. Bo mona ke mwasi moko ya motema mabe, marâtre moko motema mabe, aye ko sala buzoba, aye ko bebisa bana. Bino moko boyebi. Ebele bozana bokoli na ba marâtre na bino na bandako. Bokoli na basa ba papa na bino na ndako. Boyebi ndenge basala ka bino na bandako. Ebele pe boyebi boya na poto awa bokome na bandako ba marâtre. Bo mona ndenge ba nyokola bino na kokama so bozo kotela marâtre moko boye anyokoli bana petit bana bakufi bana bazwili wa bakufi bandeko na ngai. Mais boza kokota boza kobenga bolingi bokoselanga makambo. Oh nyonso akobenga na kombo na ngai akoselinga makambo ayebake mbano na ye ekokweya etali yo nazo prévenir bino na lingi bokuya na mabete na lingi ozwa kake na kati ya ndako na yo te soki ozo benga pona la danoise na chaîne nyonso yo kobenga tambola na bosolo nazali parfaite te na tambola ki pe na mabe na nga na mokili mais benga na bosolo mais soko ozo benga pona lokuta yeba ke mbano ekoyelo na kati ya ndako yango nazo kopesa communiqué très important bino nyoso bobanda ko benga na ba chaîne na kombo na ngai la danoise loba vérité oyo yebi wana nzamba kokumisa ozana lobiko mais soki kaka ozwi obengi okosi lelo te bien lobite kala mingi te mbano ekokotela yo na kati ya ndako mbano ekokotela yo wana ekorate te parce que ngai o nazo lobela Yannick ezali lokambo ya lokuta te nazo lobela bino histoire ya solo ya bula wayo o ya bota na kati ya ndako na mobali mususu azana mwana ya handicapé mama na ye obomona ki azobela mbasu na ngeba na kokosa bino te alors yo muto kozwa téléphone na yo okobenga na ba live tambola na vérité onga nazo tambola nango bo ata bomati ata bokiti bandeko na ngai tokotika Yannick te tokotika ye te atanga lelo na tiki mais déjà tolamusi dossier bato musu ya mbamba bakozwa kaka dossier Yannick atanga lelo na kati pona pe na okata na ngai te mais bato musu baza bazwa dossier Yannick vraiment bandeko na nga bo traiter dossier majabu oyo na vraiment botalango ndenge place comme si Mike Kalambay entre la vie et la mort Peniel tala ex mobile na yo yewana papa bana na yo chaina ba prière kozongisa mabe na mabete mukile za ndenge wana abon attendez salut na tiki bino tokutani na live bobanga te je suis là Poutine bien signé Maréchal la danoise. Des gros bisous hein, bye bye.